Voilà, chers internautes, bonjour, merci et bienvenue dans Tindika Tindika Télévision. Na ko banda ko remercier ba nyonso ba ko meleki ngai lobby na cadre anniversaire na ngai. Donc natikali sikoyo na année prochaine pour na ko 50 ans. Madame alobi nga mais pourquoi ozoloba âge na obo na télévision et bon ça ni to kozonga so bana mike toqué déjà, voilà, toqué déjà, ça ne sert à rien au bombe la souvenir. Voilà, merci beaucoup. Nalingaka bino trop bozala concentré toujours sur la masolo ya mboka. Lelo toko toucher moi quelques points sensibles, mais on doit quand même en parler parce que lobby toko tikela bana biso lisolo nini soki toza ko bomba ba vérité mususu. Tokoloba kaka vous allez brancher pour partager vidéo bato nyonso balanda ba comprendre makambo za koleka na Congo to boyi lobby bato balobaki papa bayebisaki biso te bakulutu balobaki te. C'est le moment d'en parler bato bayeba makambo za koleka na Congo. Bobenganga fanatique, bobenganga ngai mutabadja lelo, bopesanga bakombo ebele, mutamatolo, tout ce que vous voulez. Problème ezati. Ne boye bakena dali congolais. Soki to salisi fachi yango pété hein. Lobi to kobeta lesoko no kuta na boye. Akoyebisa ngai peti, metindika yo yebaki makabo pourquoi yebisa ngai te. Makambo mbele tisto sadi moyeto lo bango ezati o ezali etandoike télévision ezalaka mbeli ya mino mibale ndeko moko alaka na poto yebisaki ngai omoni so olongo oyeba likambo président sa yebaki déjà. C'est faux. Fachi aza magicien te ndenge nazali na quartier na makambo ezoleka président oyeba ngo ndenge soki nga na lobi te ya oyeba ndenge net na quartier na nga sikoyo mvula ezobeta. Il se peut que wewa moko asala accident président oyeba ngo ndenge faut toyebisa oya te kozala likambo koloba te parce que président sa yebaki déjà. C'est faux. On doit l'aider. Jour na pesa kaya information mo boya yebaka mote ça est danger. Ça est danger. Yango moni à l'époque même Kabila soki bokena Gombe bolongo na bato basala ba cabine téléphonique wana nyonso na baki bata renseignement tango yozo ya ozo benga allo ezadenge so komi de makamu toza koloba kambiste wana kolo cabine aza koyoka à la seconde bakola kotoka yo. Donc bana makasu bana batekaka ba cigarette balaka mingi pe ba agent ya renseignement bato asirage ba taximen. Donc infiltré sur akoti taximen ako repérer mais président o repérer te bolo bakate ke tika na yo président sa yebi asa yebaki déjà. Ça c'est faux. C'est faux. To bandi sikoyo vous allez concentrer, chers internautes, toko solo là. O nazoloba ezate ke ngai nde kamwa si tindika nde na yebi nyonso nde na ba information koleka non. To sara échange. Ba vidéo na ba info botinda ka na tanga kango. Na mixer. Soki moya osala banquette, ezala banquette, soki moya ezate na tiki. Nasalaki émission sur ba hélicoptère de guerre pour na est, mais faut mona ba réaction. Faut mona ba réaction. Certains Congolais bato benga parce que oh tu vas en embargo, oyeba te. Mais embargo dali pona ko somba te. Awa soki Arabie ni apesi biso ba balobi Émirats Arabie ni epesi biso ba auto blindé. Ça veut dire quoi? Donc embargo wana ko empêcher biloko wana ya nga moko na mona pona ko yebisa bino te côté na uta pona ko pesa ba indice
Nous avons qui voisin là un des généraux ya Kabila. Enfin, ya Kabila. Oui, à l'époque ya Kabila. Général on a yébani fort longtemps comme on a été. Mais là moutété là. Général wana biso toujours mona ndenge ba biloko utaka matadi. Ba armement moko ya blague ti. Bana ko kota je crois ba 3h du matin. Si ba 8h matériel eza ko yana koya. Etandami na nzela bozo mona baki oyo. Donc à la seconde ba ko neutraliser tout un pays. Mais comment na ba guerre est toujours mona kaka ba arme individuelle ba AK. Tandis que bato basi ba koti ba ya ba agresser bino pe ba bombi bato. Mais bato ba kufina ba congolais. Ba dégâts nyonso wana ba victime nyonso zo ko yende na mutu ya chef de l'état. Parce que zali parmi ba devoir na ye c'est de protéger l'intégrité territoriale. Ngana li ba hélicoptère sala musala na ngo bato ba bari ko réagir. Oh non! Tu as un embargo. Est-ce que la technique de guerre est bien? Oh! Technique de guerre, Sassou a utilisé des avions, des hélicoptères dans Brazza. Une guerre interne entre Yéna et Ninja. Entre Safi et Eduardo Santos. Est-ce que l'avion a utilisé qui a monté? Donc pendant que les Rwanda, il faut négocier, il faut que les gens bozongi, bozongi. Non, non, non. On est dans makambo ya ditunga, makambo ya mboka, on est dans makambo ya agression, ba pays voisin banda ko attaquer biso. On doit se défendre. Bon intervenir à na ba dossier mususu. On nous tue chaque jour. On va utiliser l'avion, on va utiliser l'hélicoptère, et comme embargo, et comme boye, bango to batako côté la biso embargo ngo soki ba règlement soki ni ba règle ya guerre bazo kipa ngo. Bon intervenir à na ba dossier mususu. Donc na kozala na rencontre mokona un des généraux ya biso ya force aérienne na ba na kosala na interview te parce que bango balobaka te mais na ko poser ba question en aparté à expliquer nga pourquoi na ba vidéo de na RTNC que réplique ou riposte ya FRDC on voit que des hommes batamako la force terrestre avec des armes individuelles. Selon la politique, à cette vidéo, les militaires réclament aussi logistique, n'est-ce pas? Il y a motivation, il y a matériel, il y a est-ce qu'il y a un autre mal balé? Mais tu vas te l'emboquer, tu protéger réellement l'intégrité territoriale. Bon commentaire à sous la bloc en Ningwana, bon pesa ba idée, oh tu as un embargo. Alors quand tu as un embargo, toti kasiko ba Rwanda ba yana bango ba kota ba kanga biso ba fina biso tu as un embargo. Allez toti ki moka tu as un embargo. Toti kakasti. Chers internautes, toujours na cadre ya armée. Boyo ki makamoleki na Congo central, na Mwanda. Ba militaire batumbi bandaku ya bat na base ya Kitona. Iza image ya batu vidéo chaîne moko esalaki yango déjà soki na diffusion ba kosala nga ba droit d'auteur mwana diffusion ezati batumbi batu bakufi batu bazoki na bakongo balingaka makambo wana ti et puis militaire congolais kotumba penza batumbi bandako bato baziki bato bakufi ezaka mwa passé bandaki soki pe basoda o baza na babi babenga so ba nouveau recrut. Est-ce que ba recrut wana bayaka tina cité
tina bamboka koliaka bamanioko ya batu. Il semble qu'il y a eu incompréhension entre batamboka na soda moko, batamboka babomi soda, ba soda baye na la vengeance, batumbi bandako ya batu. J'ai vu des images. Na partagé ba image on a bandeko même ya chef de l'état. On a rotanga ba kombo na bango. Na tini on a famille politique à président, na tini on a ba famille na biologique. Ba Congo ba lobakati. À part biso ba oyo toza loka bangala na muntandu mene na vraiment loka mongala poere uyi kuya mais certains Congo le Congo ne parle pas bazwaka ba décision na motema bakosala ba réaction na motema mais azoloba te ba Congo nani bamona makambo ndenge wana tapara makambo kaka pa mwana nsemi oyo batumbaka babomaka batu ya bundu ya Congo. On a fait procès, on a fait fou. En principe. Bake kotumba batu babomi batu na mwanda. Balobi ba soda ya kitona. Mais ceux qui bataki ba réécrit. Comment bako tika ba nouveau réécrit batambola bota ba bankadrer bazate. Pour kitona nanga na mona ngope clarté. Joute que na mené à l'époque quand je fus chroniqueur de musique. Na accompagné King Kesere Meneya na tourner mon gasaki na Congo central tukendeki na Mwanda tuke kotala océan na Meneya tomoni pe troupe moko ba soda ba dotala océan mais bilongi ba soda wana tomonaki ba ndeko na biso te. Je vous dis sincèrement vieux que ça t'arrive na vous oh bena mbilo bazolozina donc zolozina ntsongeri otali yo moko lobi kabampangi betu ko bandeko na biso te donc noircissant tala zolozina ba otala siko océan bo veke sa bangi abi nona kabila au pouvoir est-ce ba soda wana bazalaka kaka système ko tumba wana un militaire congolais akene ko tumba bandeko na ye nga nazo kamwa na ndimatiki za basoda congolais basaga et si vous êtes soda congolais au saline de kona ondengo ba violer na ba mère ba tumbi biloko na bango nyonso mama Denise Nyakero so bota l'émission na nga ya lelo viongolo mbangu na mwanda bokende ko sokola bato wana ba Congo ba mystique bokende bosane bosala na este wana bofuta bango biloko na bango batumbi na basoda donc ça ba mousse na bango batikali na bilambati sikoyo armée congolaise ont chance ndenge nini bakino gagner ba guerre na est ne ba comportement ya bo bien na kitona comment bazotika basoda bayaka tina bazama na bilanga batu baliaka babanyoka batu c'est pitié. Je vous dis sincèrement, je suis né Congo. Ba Congo ba mystique. Bobi ke ba na Congo central ba bisaka bato ke non bo voter Fayulu parce que c'est notre frère. Ba kosaka bango. To bundi biso ba oyo pona ko bisa ba Congo ke non, c'est faux. Bongo ngi ba tourner na do kita Congo central na ba moyen na ngai. Nyoso na pona ko yebisa bango bolanda makambo na te c'est faux. Nga to kenangi campagne na fatiti. Na Congo central. To monaki. Mais faut-il s'encourager, tout signer, tout ça des campagnes titozogi. Sikoyo makama modèle ndenge wana, fati au pouvoir, mwana ya Tshisekedi, Congolais des pères et des mères, ba soda na ye parce que c'est lui le commandant suprême. Ba tumba mboka. Oui ba Congo ba olobani na munoko na bango. Est-ce que bazo pesa chance na armée, to bazo loka armée. Na partage qui vidéo na batebele to lingi to yo ka réparation nazolo ba wate comme vraiment ne Congo mais nazolo ba ka lokola pe congolais ce n'est pas bien, ce n'est pas bien.
Donc information yango wana maman Denise Nyake na fondation ezo sala musala kitoko ko sunga bazanga batu bana oyo bota te nous allons maman ya bana nyonso kende na mwanda information yango wana eza ya koyinda population baza mécontent na comportement ya basoda ya mwanda ya baki o basali lelo ba sujet dali sensible. Je suis très sérieux. Boyoki sango ya don oyo Rwanda linga sala pa na biso atonga bandako pona ba victime ya Nirangongo. Fachi chef de l'État. Fuma ditunga. Na ebiso déjà que les gens se préparent pour passer la marche soki ondimi kaka eloko wana. Et puis on est dans Genève té. Qui tondi mananu peut-être en boya ou retirer signature. Non. Non. Rwanda ye moko azali na ba voisin na ye lokola Tanzanie, Uganda na Rwanda na Burundi y compris biso. Donc dans presque 4 pays voisins. Pourquoi pas proposition na sala ngo na Tanzanie té? Pourquoi pas proposition na sala ngo na Burundi té? Pourquoi pas proposition na sala ngo na Uganda té? A rotonga bandako moderne, yoka moderne, peut-être yoka moderne ton dimi. Na uto kota na internet. Donc depuis butu na ki na internet. Natali bandako ba village ya Rwanda. Non, atonga pa na ye. Bandaka matiti na Rwanda ezali. Na mboka, ba mboka na ye izana ba matiti. Ba ba condition bien té. Mboka musuna mona kina ba photo parce que ba photo ngo peut senga ba droit d'auteur ba donc comme appelé que non et senga ba droit d'auteur photo tiango awo mona ba bloquer chaîne soit ba comme senga ba droit côté musuna mona kina tika na chela na hotel mona vanda kasona komi na chela na boma hotel mona vanda na boma nzela moko ezana bateka ba pétrole tout ça bandako na mona ila bandako ba bomba kande ba matos na bango ba marchandise nde bandako na moni na Rwanda na village moko ya Rwanda. Mais pourquoi tongon bandako na ye nyonso te village nyonso wana aya ko tongela biso bandako pour le comme un problème? Je sais que c'est encore une proposition, mais chef de l'État, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect que je vous dois, kokota na makambo Kagame wana tatonga na biso bandako o ezali Congo mboko eza riche eza lokola ya Willy Musheni code mondial code mboka code ya Willy Musheni botaka ya Willy Musheni wana ba vieux on ko boka na eto osana ba mission ya ndule to boka bango suste pour sinon ça la confusion avec mission politique le quoi ba mission ndule. Tala ya Willy Musheni petit moko boya uti na bon tout temps comme quartier moko boya kaka ya batu badana niveau assez aya ko yebisa ya Willy Musheni ke ya Willy na moni pelus na we baby na ba frère baby to sangisa yo cha 50 ngana cha 50 to na bongo ba frère bon mais quand petit mo ateka ka boudin on a humiliation ya Willy Musheni ko tala petit na ta 100 fois. Ata 100 fois. Donc, la Rwanda a aidé biso, donc nous sommes incapables de construire des maisons préfabriquées modernes pour loger nos victimes à Nirangongo. Mais c'est au Rwanda de nous proposer pour construire des maisonnettes, soi-disant luxueuses, pour loger nos victimes. Mais c'est quoi ça, Kagame? C'est quoi ça? Qui vous êtes, monsieur? C'est quoi ça? Va construire chez toi. Il y a encore des maisons en paille. Va construire chez toi. Marche comme ça, la maçon, il est l'équipe, proposition de l'équipe qui est d'accord. Kagame, to tonga banda kuna Congo. Wana e bandi, boye ba ke bandi. Voilà. Donc,
massacre museuti kosala maana ce que nakomaki yango na mwenga kaka bango des Rwandais bango moko baza kotumba biso bango moko baza koboma biso bango moko baza kopropose bamarché batonga bandako mais tokomi banani biso devant barwandais tokomi banani malgré bayaki na afdel bango bato baye koinstalle bango awa pouvoir eleki vous le savez on était à Kinshasa tozotala bakadoko bakoti les petits bazaki les chers en canon mais après toyei komona na nsima na bango bavietnam bazalaki bazolozina donc zolo molai tomonaki bango bayebi justice te eloko te mwasi na mobali baza koswana mwasi azwi akoki te aki abengi bango boya mobali aza kobetanga bakota bakoya na mobali noye azobeta ta pa esalama na kisasa mobali kao mwasi naboki te bomo ye retard mobali adaye esalama na kisasa muyibi bakangi muyibi batie pine batumbi na terrain esalama na kisasa babomi na mwenga 25 morts batumbi mboka 25 morts 15 femmes au bakufi 8 enfants 2 hommes na 7 blessés bango kaka parce que congolais akosala ngo te même kuna na Kitona, je doute que ce sont des Congolais qui ont fait ça. Je doute. Baye babomi bino, lobi baye tonga bandaku et collaboration et coopération tala. Fachi na ebisaka yo ere moko zwana ba Bible ere moko zwana ba Bible tshena pembeni ere moko ba Bible tshena pembeni usi Bible tshena pembeni ki Yesu ere moko Jésus ere moko parce que tous les grands prêtres oyo bakomana ba Bible wana bazaki ba grand guerrier lobi na talaki documentaire moko sur Israël bazaki ba grand guerrier ba assassin bazo sambela bazo bahare batu donc chef de l'État Fachi Beton je vous informe à chaque fois comme ça photo na Kagame bakino balingati ezala kwa ningo zalaki muke na Kabila mon prédécesseur bakino banako lingate ba rencontre wana heureusement otikango siko etikali na Kagame chaque fois comme ça photo na Kagame chaque fois kutana na Kagame donc bato bayaka nanga pe na bayaka bato balingaka ba rencontre wana te oh ba bonne relation avec les voisins oui ba français on a sa femme bato balingaka te pourquoi Brazil senga ba aide wana te basala boy ba mboka musu kaka Rwanda mon professeur Kalela lobby basinaki ba contrat soki Bruno Chibala nan soki nani Chibanda basinya na yebiti soki video ekoleka Natchela bilango nanu boyo kama professeur Kalela lobaki par rapport ya ba intérêt ya ba Rwandais na RDC. Regardez. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer. Parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par
Monsieur Raymond Tchibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Voilà, je crois que vous comprenez, le professeur Kalele, Ndenga Lobby, Makamouza Minene. Alors, Fachi Béton, tu as vu que Lingi Batu Mingi, tu as vu que Lingi Ba voisin Mingi, au Lingi collaboration avec les 9 pays voisins, tout sur la bien, ba intérêt commun, tout ça, collaboration. Tu as vu que tu as un souci. Mais que peut-être que tu as Rwanda tant on a dit. Balinga kabisote, ba Rwandais balinga kabisote. Soko sana moi c'est rwandaise okomona kaka. Ko bima kutu te somoni bandengo na mibali ba ye ba cousin na ye ba ye. Ko bima te na parler jour. Pour soko bimika wona ki ko tia carburant boy. Bazana ye. Pana bango za ndengo na yebi makam na olu. So na pesi bino ba détail ya Montepelli. Chez bango ndengo wana. So on ba neve na ye ba cousin na ye ba ye ko tala ba eta bino na parler. So dans la moi rwandaise. Surtout ba tuti wana. Tala ko bi mate de ko sera malade zala wana. So ko sera liboma o bon na ki ko soble bino kaka to ko peska mo Congo wana. Vous comprenez. Voilà. Donc, on n'a pas qu'il est là pour bêta ma solo. Tout le monde top 10. Il y a un ministre Bimi. Nous avons bossé dans mon Guy Luando, meilleur ministre. Nous avons un ministre Bimi, nous avons un ministre des Transports, honorable Nansus. Nous avons bossé comme on a Nakati, parmi les 10. Bon, na lingi bino peut ça top 10 ya bino. Po ya biso ona yaki na journal monde publié en haut, forum des as. On attend la source. Bino peut boye pisa biso na ndenge bozomo na ba warrior en haut. Bo ça non top 10 ya bino bo tinde la pengai. Bo mekanan. Ministre ni azo sala, selon bien bozomo na kino ba ministre bazo sala oyo baso sepele sabino pour bino nde botala bango boko mena biso soki lobité les jours suivants to ko meka sikoyo ko mettre en public les top 10 oya bino botya bande ko na bino te botya penda donc ndenge bozomona ministre do sala musala to meka ko publier ya biso top 10 na tindika. Bon, gratuité enseignement, là-bas, dans le Blamakambouana, l'élo, élément, non, ne quitter. Il faut que ça élément, nous sommes à Libandate. C'est bon? Ok. Est-ce que Botali ba image, il y a pas de ça qui marche? Bah, certains Congolais, Batamboli, Mutakala, Mibali. Bazoye maman kabi pona raïs tokotambola mutakala pona kabila tokotambola mutakala so na tsheba image wana awa ba bloquer chaîne. Je vous dis King Konga autre bana kintando pena King Konga donc Bolumbu. Pourquoi? Mais mutango pena batango na moni ba se cacher quoi ba tsheba balati ba bombi bilongi mais longo la bande ko no ba mona yo ndengo zalaka. Donc, à ce bina pena donc ni donc yango la bandi to salité mutakala. Est-ce que vous avez l'image wana o balinga bi nganga na privé na tindela bango en privé mutakala Kinkonga. C'est triste, hein?
Voilà Congo ndenge tozokende. Nakoyebisa bino ke bozala na confiance ya Faci Béton, mais rien n'empêche tout le rappeler certaines vérités. Tout ça, sentimentaliste était, tout ça, déjà allé l'hôtel. Pour nous, c'est quoi le président? Nous avons une vérité. Nous avons une vérité. Mais nous avons compte à rendre pas dans les autres. Nous avons tombé dans le ya IDPS. Nous avons tombé dans le ya président de la République. Ce qui est salissé était. Tout le baraté béton, Oumela, c'est bien bon. Alors Oumela. Mais avec quel bilan on doit l'aider? Surtout à côté, nous sommes les alliés, photo lobalibé là. Ne croyez pas que le chef de l'État a toutes les informations. C'est faux. L'information à Zouaka et où t'as pas battu. Exemple dans le quartier, il y a un agent en air ou quoi, ce qui a moni, mais quartier dans le présent, ce qui est venu salami, est-ce que vous avez un air? Il y a pas d'information. On doit l'aider. Aux informations, pesa, tinde langay. Baïbi singa et pas ya Bédachour, comme attaque à rappeler ce qui bampiodi, il semble. On a vu à Bakar, c'est ma tête à Bampio, parce que nous avons une entreprise dans ce qui soboki, ce qui n'est pas. Le bien comme teka, au qui consomme carton ya Thomson, bien soso, bah obligé 3. Si vous avez un bon à 3, te baroté que la yote, il semble que l'État a obligé bango, alors imposer bango ba prix. Alors l'État yemoko asuma biloko na ya teka bango bango teka 3. Il y a une dame qui m'a appelé. À retenir le numéro n'a été. Je ne sais pas. Donc, le temps de vérifier. Donc, permettez-moi d'obtenir l'information conditionnelle. Qui va comme obligé qu'on a 3 cartons. Ce que le mot sont mabilo qui pas na bango. Ce qu'on a bon à 3 cartons te au sombat. Si l'information est fausse, on va rectifier, mais on a apprécié un conditionnel. Qu'il semble obligé 3 cartons. Comme entreprise, on a retenir comment bien ce qui sont coquines, ce qui. Voilà. Chers internautes, émission Yalelo. Ici, merci na bae nyonso ba komeli ngai pona anniversaire na ngai elekaki lobi ngape nazongiseli bino matondo mingi botikala malamu bomoni lelo nazalaki sérieux parce que ba sujet on a lobeli et là ba sujet quand même sérieux. On doit aider les chefs de l'État, on doit aider ces pays. Et je veux sa mise en garde na Kagame. Atalaka Rwanda, atika kotalaka Congo, talaka Rwanda na yo. Vous avez encore des problèmes là-bas. Ola la kate, misu no kaka Congo, misu na yo kaka Congo. Pourquoi? Pourquoi? Et puis, nous avons courant, déjà courant. Et outil Rwanda. Et c'est côté Kota Goma. Donc, nous-mêmes, nous sommes incapables. Il y a aussi un barrage dans le lac Wana. Pour nous produire le courant. Donc, Rwanda, ça dit barrage hydroélectrique. Na maï na biso. Maintenant, batindi courant. Et c'est côté Goma. Et après lobby, pas de problème. Comme où est le courant, je ne comprends pas, Hermogobo, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon.
émission Sili. Ngana bino lobby. Merci na honorable Angèle Mpumbu. Moi et maman Rose Mpumbu. Et puis merci na honorable Christine Mpinda. Motema ya Joseph Mpinda. Merci beaucoup.